Si moi linge koko mais qu'on azomona ndenge ko bimana bana te nazana bana 6 na mobile mais c'est ba ko ki pendo ezaki na lukata poso ambonga garanti na kendo lukanda ko nazomona te po déjà to komi to zana 4 ndako nazomona batoli ndako batongi yango kala te ape ba voisin nzambe kama mutabatela ki bango ndako wana bozomona zaki ndako munene ba yeba longoli batoli ba keiseke ba ndako ekeye papa ndenge nazabo nazana souci to bokende ti place libulu euta kuna na si exact kwa malongo exact batina sportif so courant na banzela même na ba pasteur bazo ko utiliser ba religieux mais souci na biso ezali ba pasteur wana ba yebisa bango malamu ke souci na biso ezali nini kokabola pe matoye yoki miso emoni linga kolobezati otemeza temo misale monani linga kolobezati uti musika esensel tokomi linga kolobezati ya kolobezati linga kolobezati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kondime. Bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous les internautes de Yabiso Podcast. Yabiso Podcast, les ali chaîne abino o le la bino pesa abino makambu ya toko babiloko ya toko ekendaka ko découvrir ba oye batama ekendaka ko kundola ba oye batebele ba yeba. Voilà, au micro c'est votre simple serviteur Aloubé. Derrière la caméra c'est Josué Monsieur Josué ende azana biso azosuna biso. To pesi bongo coordination na biso mobima mbote to moni bongo yemei boss live Roni Malundama mbote place ozali to boss MPT boss Yannick Malundama mbote na bino nyoso place ozali bana Poto bana Londres bana mokili mobimba oyo ezali Yabiso Podcast. Abonnez-vous massivement na chaîne Yabiso. Voilà, to lelo to kiti bongo Yabiso Podcast to kiti na Bois du Massif. Na Bois du Masisi toyo kolobela mo mokie problème oyo ezali awa. Congo eza un grand pays, Kinshasa pe ezali ville province moko ya munene. Mais kasi na kati pe Kinshasa ba réalité eza ebele, makambo eza ebele. Awa na Boadi bazana ba problème très sérieux oyo ezo déranger bango. O bozo mona na sima na ngai eza nango mise en scène te, eza nango ba montage te, eza nango soki ba auto kanisa film te, théâtre te, mais eza réalité. Eza érosion oyo tozomona ezo déranger population ya kote nyonso makasi. Bandako ekenda, batu bakoma ba locataire, batu bakoma ba telingana ba place ko vendre sate. Batu donc vie ekomela bango très difficile, vie ekomela bango très compliqué, bakoma ko vendre na ba église, bakoma ko kendo vendre pa bandeko difficulté makasi. Ya kolia nano ezaka pasi bakisi su makambo ndako kokoma ozaka baye kokoma locataire o eza vie moko très difficile. Mais en tout cas boyebi na logique ya Yabiso Podcast ndenge zalaka eza ba habita ba koluba to linga to yebe bandaki ndenge nini e bandaka quand et puis e bandaka ndenge nini l'air bandaka est-ce que moi ba effort ezalaka moi ba intervention ba secours ezalaka to ezalaka te mba ndenge e ko vimba. En tout cas to kende vraiment malem faut to luka to découvrir li solo bakulutu baza bampaka baza baonde baomeka mpe kokota vraiment na mozindo ya lisolo na biso. Voilà, to benga bongo mama Maski akoki koleka mbote mama Maski. mbote papa mama okoki ko se présenter ozanani na quartier ozanani oya wa quand opesa biso pe de que moi historique na yo et puis par rapport ya quartier. Merci papa. Ngai na ye awa na quartier oyo na 2007. Na komi awa na 2007. Na vandi kati na quartier. Na ye ko se retrouver kati na quartier oyo na monique oui. Vraiment na ko tikala boité sengeli na fongola église en tant que na évangéliste. OK. Na ko sala évangile kati na quartier nde na ya ko se trouver na bandimi na ko za na bango. To bandi ko marcher, to bandi ko sala na bango elongo. Bon, quelques jours, na sima, na komona bandi musunde ba mona ki lisusu te. Siko na ndenge ko zongo lisusu na ko sala évangile na komona linge oyo. Ayi bandi ko yebisanga ke ndenge to zabo to mona na kate po banzelo to bande ko yela e bukana. Vraiment epesa inga pasi makasi. Epesa inga pasi na boye na lukaki komona papa na ngai
na ndenge tosolaka na ba WhatsApp to yokuta na lobi oui nga esenge na kita na mabele wana na yeba ndenge nini évolution ya quartier ndenge nezali vraiment na lukaki na banda kolela pona quartier oyo vraiment ndenge ni tango na mo libulu oyo na lelaki na nzambe nga binzambe eske na kati ya quartier oyo Bwadi eza kati na RDC ou bien eza na mboka mususu tina niveau oyo batu bakimi batiki bandako ba mususu bakomi kola na ba église potion penza ya quartier penza ekoma ki eza penza pasi mai pasi courant pasi vraiment vie ya quartier vraiment pasi makasi mama bato bakoma ola na église bazali boyebi bango pe bato wana bazola na kati église to yebi bango bazali mingi balali bavandaka mingi epana nga kuna talaka église poso pe banda église ebandi tozaka libanda de yone mutozo héberger bango soto koki koloba bongo vraiment na poso tozolala pende eza pasi po talaka ka esika na bandi sika nazotonga sika toli te nini te tozosala ka poso ndenge wana pourvu kosenga na bandako ya bato oyo baza na bolingo pourvu ki bato misunde babanda kokota mpona kolala de na motema malamu na yo oyo bandako ebukanaki awa omeki ko héberger ko vanda na bango disons ozui bango vanda na bango mais malgré ba faible moyen na yo ondimi quand même charge wana o eza chose moko facilité eza bongo ti sikoyo ndenge pe to telimisa pe mabaya na église tozana mutu moko ko sunga biso te pa pesa biso to tole pe église ango vraiment poso eza te ba mususu na bandiko mona bandiko evanda na bandeko baza baninga na bango vraiment ndezo sala passe awa na Bwadi awa mai eza pasi courant eza pasi vraiment via awa eza pasi makasi ezo sala penda pasi papa na ngai awa mai pasi courant pasi nyonso pasi mama skina nito tikala nanu na sujet onenge tozalaki wana obi ozo héberger bango mais yo moko penzo zo kokate mais lelo ango po toza batu lisunge koki koya mais est-ce que yo toza bato ko ya bowangani bato ozo en charge na koyi ko wangana te soki na wangani seke vraiment za likambo liboso na Nzambe na ngai na ko wangana te. Ok, est-ce que okoki pe kopesa numéro na yo ya téléphone, numéro na adresse ou batu bakoki ko contacter? Numéro na ngai ya téléphone ezali 082 27 46 281. Bandela 082 27 46 281. 280. Est-ce que so ba yimba mona foka na Bwadi masisi? Soki balingi ba mona ngai tango mutu azozwa transport ya ipen tango akomi ipen atuni mituko ezokende na Bwadi masisi tango akomi kaka esika kaka mituko ezosuka uwenze nde eza wana atuni kaka mama maski mama evangeliste maski akataka fumbwa naza wana akomona ngai pe soki mukolo yango naza te akotuna oyo baza wana bakokomisa yeti esika nga nazali toyebi te mama ya kobakisa lisusu ezali ya kobakisa ezali ti ndenge toyeboye vraiment ndenge bazofilme boye batu mingi bazoko kopusa na te po ebele ya batu baleka ko filmer tozo solution te batu mingi vraiment baleka na bango bayeba filmer bayeba filmer bakeyi vraiment to koma desi na batu bakoma desi po apusa na po alobela likambo ya érosion oyo soko tali vraiment na kati érosion oyo ndenge eza boy est-ce que bien sûr ti bandako ebukani mutu moko akoko kufa te na kati érosion ope batu bayebi te po ba érosion mususu ba mai ba mabele mususu ezobukana na butu boko se retrouver boye ndako ekundami bon sans contrôle ya nini ya l'état pour être visité to koyeba ndenge nini mususu to ko kanisa ke bato bakima nzoko bato wana bakufa tozoyeba lisusu te bato mususu tozo kanisa ke bato wana bakende pa bandeko na bango nzoko bato wana bakufa toza kutu na courage ko luka te est-ce que ntelo azalaki akende wapi siko contrôle wana ezosenga nini ye moko l'état fo alandela libulu oyo vraiment Nzambe atoucher mitema ya bato oyo bazana mawa na mboka Congo oyo batalele biso likambo oyo po bato pe fo se trouver ba sentir que tozana mboka na biso moko po na effort na bino moko bomoni ke ezosimba te de na effort na biso papa oyo zomona ba papa oyo baza ba ancien o baza ba ancien batelemi awa oyo kutunga na zakina na solo koma awa na Bwadi oyo te o baza ba ancien o bavandi kati na nini oyo basaki be fort ya kosala kamwa basaki na bango koluwe ba mwa ba nini moko ezake ba be stopper mai vraiment bakoka kitembe fort wana siko na poso ekomi boyo tozo senga penza l'état soki penza bolingo na Nzambe ezali achana na biso misu penza na poso ya boy vraiment de loko eza biso pasi yango wana vraiment merci beaucoup maman Maski toyebi te à part yango ba proposition nini sokoki kopesa à part yango ba proposition eza nini vraiment lisungi tozolela kaka lisungi na mai eza te okomona mutu mususu penza bon
o kutu baza kutu bana te soko tali penda awa penda ko zoma eza musika neti na mwa ba source da eza musika mai awa eza source mai ya régie des eaux to mai ya nini source kaka na penda musika eza musika koto yo régie des eaux ekoma te nini esalaki ekoma te eza bausine ube nini eza musika mpo ekoma te toyebi te mpo nga ntango nakotaki soko otali na nzela yango ndenge mituka eyelaka namona mpe batio ya kala ebukana nayebi te eske bazalaka na mai bia bazalaka na mai te ba 2007 oyaka nda mai ezalaka te nakuti mai te nakumonaka batio netika komona mpena mai te nakumona mpena mai te. Ok, merci beaucoup. Namona mai te vraiment il faut basunga biso bazana na mawa bakasi po vraiment ti siko nde toza boye pasi ezali vraiment nazo bunda ne siko nazali soki eza na mutu aza na lisungi akoko sunga ngata na batol na beta na esika wana po ete batu bakumisaka nzambe batu basunga mano moko lala wana pe lolenge bazokumisa nzambe nde tozo bondela pe po na mboka Kongo ekosala pe malamu po eloko tozo senga liboso na mboka na biso Kongo faut vie de prière ezala siko tango bato bazobondela faut sentir que toza pesika moko ya malamu na bisiko biso tozobondela wana vraiment tala kaka eza penda ya pasi eza pasi totelemisi na biso kwa kelike banini mabaya vraiment batole ezate banini mususu pende ezate koko sala biso ke bato na nzambe tolala kawana. Merci beaucoup maman mais so tozui tant to leka pe to mona esika vraiment tozala malamu mingi. Merci beaucoup, tozo continuer bandeko boyoki ezosala pasi. Mama Maski alobi ebele. Bandeko o bandako ebukani awa. Bandeko o bakimi awa misusu mwa ndambu ye na mwa ki motema ya kibo évangéliste azwa bango azalaka na bango. Mais obilo na Congo vieza non difficile. Peut-être yé moko assurer vie na eza non un peu difficile, mais andimi quand même charge à 2 3 4 5 ndeko ce qui n'est pas facile. Ou peut-être photos ala quand même sincère. Ou peut-être azandeko na été, peut-être ba yaka ka ko yeba na ami andimi charge wana na cadre église na cadre ya kibonzambe. Mais c'est pas aussi facile. Azane na musala non nous pété wa sala raté ko débrouiller ko coopérer au tolbenga na Congo. Azane ka mo ba cop kaka, mais o eza facilité ya ko bokolela mutu. O eza facilité ya ko so charge à mutu. Mais quand même azui charge wana andimi ko assumer. Ce qui n'est pas facile. Ce qui n'est pas facile o eza pena ya pétété. Merci beaucoup tozo benga pe susu doyen ya za pena doyen ya quartier papa na biso a umeli vraiment awa. Balobi awa sali plus de 20 ans de ayebi pena origine ya quartier ayebi source binde quartier banda ndenge ti komi boti be érosion ndenge eta et komi na niveau oyo. Mbote papa. Mbote papa. Kombo nani papa? Kombo na ngai Ntindu Batutila Albert. Papa Ntindu Batutila Albert. Bon, nakumaka wa na 2005. Nakumaka quartier izalaka bandako moko. Bisika msusu bandako izalaka te. Yeto bandi kuvanda ba msusu ba ibandi kuya kukengila ba msusu bakule tupango. Bongo sima tubandi kumona mai izala kuuta na ipene. Yukuya kakati awa na quartier na biso totalibo. Ndengi ni mayo yelaka. Tukoye kuvite kuna likolo bata likolo bakanga njela mai izala kulegena lukunga sikawa batika polele awa na biso. Bon, tukendaka kuna betumba ibimaka. Bango balingaka te biso tokangawa ndengi ni tutikila bango lisusu charge. Bon, nakati wana tumeka kutia basaki awa me tukukaka te. Tubandili kuna na mai. Dibulu ibandi. Tuchi basaki rien. Tuchi banjete rien. Kaka mai wana za kuyana pression makasi yokoya ilunguli yangu nyos. Alors bana mbula wana ti sikawa dibulu ibandi ko progresser muke ti sikawa ikomi boye ikomi kubuka bandako ekole Kongo twende zalaka kuna ekufi na école pe zalaka wekei ekole wana zalaka wana Kongo twende ekole wana éducation bana komi siko difficile compliqué moyen te éducation bana zalaka compliqué po ekole balungula ngo kaka bili kama na ndengi koyaka bana bakumi kuyungana abisika mtusu izali zalaka mwa msika pona ukenda classe. Siko mikolo yo bana bakoma otanga wapi? Comme école déjà moi bana biso ya mike ba première, deuxième, troisième primaire bakoma osala nengo kendo tanga wapi? Bana bakoma kaka ne bekolo yo babande ko créer wa ya ba privé nde bakome kutangila wana. O izalaka wande yango izalaka penda linga kuzala mwa école moko munene me. Izalaka ya leta o ebukana wana. Te izalaka leta te. Izalaka
privé pe kaka ezalaka kaka privé oyo ezalaki ya référence nde yango wana na minute oyo na bana kotanga na bango ekoma pasi ekoma pasi il faut bosala mwa distance molai mpona ke bana bakesala nini bana batanga ntina ipene epuis ipene yango mpe wana nzela eza te mpona bana batanga fo balongwa bati ipene ti ipene mpo baketanga c'est-à-dire awa tokóma mpenza neti enclave boye quartier moko mpenza na comprendre soki nini oyo ezoya ata école moko boye te ya malongo ekoya pene evandi mpo bana bazwa mpe temps ya kozwa mwa formation oui mpenza eza te nde tolela mpenza ke ata na mbula oyo tozobanda rentrée scolaire oyo na bana na biso quand même bakoka komisa retrouver na mwa école ya bien ke bakoki batangaka distance oyo ya ipene wana ntango bazokende bongo eza pasi na batransport epuis bana mpe tozoyeba te koassire bana na minute wana nde bazokende bongo bana mike akwaki ekuta na accident na nzela na baenlèvement oyo ekomi problème na ngaliema ezala mpenza pasi makasi c'est pourquoi tozolinga na biso ke leta akoka kotalela biso miso na quartier na biso tokoka kozwa oyo ezosengela mpo na biso ya liboso nano nzela nano érosion ndenge ezobebisa boye eza mabe nde nzela mpo soki toza na nzela ya bien tokokoma mpe na mai ya bien tokokoma mpe na courant ya bien puisque courant nyonso wana ezoya kaka na nzela wana mais soki nzela eza te ezokoma problème e na érosion mpe oyo ndenge eza boye ekimisi biso mpenza makasi bandeko ebele tala bandako ndenge ebukana bamosusu kutu mpe na butu ndako ezalaki wana ebukani ekei papa nalobi boye malgré kombo opesi pe te bon merci kombo na nga nde Richard Manyanga naza notable na kati ya Bois di Masisi. Notable. Richard Manyanga notable na kati ya Bois di Masisi. Ok. Papa Richard, bino ba notable yebisa biso nano. Awa tinenge komi boye. Pona moni eza lokola en deux, mususu eke boye, mususu eke ngambu boye. Sko eza au juste ezaka ndenge roje zo landa to eza na eloko moko esali ke e créer mususu ebimela boye mususu eke ngambu boye. Bon, tokoloba érosion ebandaki nde na se kuna. Kuna na se eza na mwa mai source moko eza kuna sikoyo vi ba mai pression ba mai ezouta likolo ntango ezokekita kuna ezokecreye mwa libulu ti na ndenge ekomi komata sikoyo ntango tomonaka deja ke libulu ezosalema tokitaka tokoma kokita na basaki oyo ya minene wana tozokende kopose yango kuna totie mabele tozwi banzete totie bakale pourvu ke etelema ezalaki mpe meme awa boye baye kosala kanevo moko ya mai wana batongi penza brique mbula ye eza ondire kindoki mbula ye kaka boye pup ebuki nyonso ekei siko kaka bongo biso tozosala boye mbula ekoya ekei kaka bongo fur à mesure ezomata ezomata mpe wana mwa makoki mpe oyo toza na yango ezosila biso mwaye mpe tosala autrement eza te ntina ndenge ekokoma mpenza na croisement oyo eza mpenza centre awa eza neti centre moko monene pourquoi je dirais ça koto eza nde de la paix koto tolukunga de la paix tolukunga eza nini eza deux avenues différents ok donc eza deux avenues eye kokutana awa donc eza lokwa mwa rond point mwa carrefour ok oyo carrefour nango na gauche toza nde na de la paix na droite toza nde na nani na tolukunga mais de la paix oyo esenga mpe tomata ti kuna toyende otala mpe tozomata ti kuna likolo bokomona yango ndenge ezali bokomona yango c'est-à-dire ntango kobuka na oyo ezobukana awa siko mai bapression ya mai ntango ezoya makasi kuna ezoya kokita awa ezoya kokita wana mbala moko ekomi kopesa banzela ezopesa banzela jusqu'à tel mpe toyei kozwa bafile moko ya bamétal ya tami totia boye mpona ke en pensant ke bazelo wana ekoki ekangama mpona ke tokoka koresir place oyo mais tobundi tozoresir te ntina ndenge bamwa bamatiti oye kobima moke awa boye bafile nyonso wana mpe ekita na yango c'est-à-dire tobundi na ndenge nyonso tozokoka lisusu na baeffort na bino moko bobundi esimbi te mais est-ce que bosala ta démarche moko boye te to intervention moko boye ya te na part ya gouvernement to ya part communale obe ya hôtel de ville vraiment na mutuna wana eza malamu mais papa nakoyebisa oyo ete bato bayawa na ndenge c'est pourquoi mama alobaki nano ke soki omoni bato baza mwa mosika baza ondire babaye mpona nini bato bazoya kofilme bato bazoya koloba bazoya bakoya mpe basali mpe badevi awa eke boye libela baye basali badevi mpona plan bayeba nini eke libela esili epuis bazokotika kofaire vivre biso en espoir tokanisaki kaka ndenge boye non ndenge bokende wana mwa solution moko ekomonana rien ata solution moko emonanaka te c'est-à-dire tolemba na biso yango
tolemba na biso yango nayebi pe te mba mosusu na nzela na bino tokoki toya kotrouve pe solution mais sinon mpenza mpona kolemba tolembi tobengi même na batop Congo wana négatif rien ne se fait toza awa kutu mpe na ndenge toza awa boye eza nde quartier moko eza lokola quartier stratégique ndenge toza na katikati mpenza ya quartier et deuxièmement na ngambo na biso toza na pompage pompage eza boye kuna pompage awa boye toza na ipene kuna koto oyo toza na mankoko mankoko kolanda na nani nzela bamitendi kokende bakongo monga fula sikoyo mais awa toza na commune nini toza na ngaliema jusqu'à na bafrontière ya ngaliema pourquoi parce que mai oyo ezosépare monga fula na ngaliema eza kaka awa boye toza na mai wana awa boye toza na ntolukunga koto oyo mpe toza na kikusa lukunga pardon lukunga na kikusa maintenant na yango or tozalaki nde bato ake tokoki tozala ata na nzela moko awa oyo ezobima ipene pompage na ipene en même temps kaka nzela wana moko wana nde ekoki ekende mpe lisusu ebimi ville moto akouta ipene mbala moko akati awa akende ye ville facilement mpona koboya baembouteillage nyonso wana eza kuna mais malheureusement babwakisa biso quartier ezala kaka molili quartier ezala kaka ndenge wana mpenza moyen eza Papa Richard, est-ce que ndenge olobi nzela possibilité pe kozala nzela ewita ipene ke pene kati tie kiti pompage ezalaka nzela oyo yango ecréer érosion to mosusu moya kocréer ezali papa kaka oyo moko eza na bandeko moko bayaka awa non nzela na bino eza na devis mais vide eza na plan ya nani ya gouvernement lukuta na bango babandaki kokosa bayaki kaka mpo baya kosala kaka nani bainterview na bango pamba or nzela oyo kaka yango moko oyo nde ezokende ti pompage awa boye tokei tout droit na mai mwa mai eza wana kutu mpe na mai wana eza kaka moke yaka bakotya mwa pont ya moke esili ekati na yango eke mai yango awa eza mosika bon eza mwa distance à peu près ya ba 5 km 5 km donc prochainement toluka tokoma pena ntina mai prochainement tozonga mpe tokoma ntina mai totala distance yango kuna distance ya 5 km prochainement tokoma kuna mais lelo au moins tomeka kotambola na baérosion na mwa basite oyo mosusu bopesi bapiste vraiment nakosepela makasi na ndenge mpenza tozotambola na bino pourvu ke tokoka kotrouve solution mpo soki totrouve solution nde tokozala mpe malamu toza penza enclavé na baérosion ndenge toza aboye awa boye etikali nete ile koto oyo érosion ile eza awa esika biso toza lisusu awa toza nde na érosion toza na ile pourquoi érosion yango oyo na nsima awa boye tokokende lisusu bomoni érosion mosusu eza boye mpe érosion mosusu eza tokoma wana tozokende wana sikoyo na nsima ya wana ere tozomata lisusu likolo kuna érosion mosusu eza kuna c'est-à-dire biso awa tokangami toza nde na baérosion sikoyo soki batale biso te problème na quartier Papa Richard, yo toza na yo mais nalingi comme yo za parmi ba notable okopesa no pe numéro no mais au moins nayebi ke toza na yo tina suka. Merci. Numéro nanga eza 081 36 83 338. Kombo Richard Manyanga. 080 bandela 081 36 83 338. 081 36 83 338. 081 36 83 338. Merci beaucoup Papa Richard. Yo toza na to tambola nde na yo. To continuer na to yo zongela papa. Moi eloko to na mona neti malobe sila ki penza te. Oui, malobe sila ki te. Puisque bambeskadi mususu to ko rencontrer wa ezali bamususu batika kaka bato pango yango na bato kukengila. Bango moko ba propriétaire bazalaka te. Tango basalongo bato wana kukengila babimaka te basalisa biso tosala salongo. Donc volonté ezalaka moke mpona bato kukengila. Alors mpona mai awa nde mai nde pasi banda elanga banda kuna toyaka toza kotoko mai kaka na mwa suriso ezali awa na lukunga. Mais pasi bitumba mpe ezalaka kobima kuna. Mwana azalaka kosala ngo kokenda kobundisa bamama mbala mosusu babotoli babiloko ya mai donc ezalaka pasi. Molili mpe ezali kaka courant ezali te makambo tu nzela ya solo ezalaka te meme sikawa meme ozali na pusa ozwa mwa eloko ezali kaka pasi mpo bamituka ekotaka lisusu te banzela ebebi moyen ezali te. Alors yango wana tokosenga na gouvernement basalisa biso
biso kumi bato passe penda bato passe partout région na kukutanga meme 5 awa ezali kuna moko na katikati wana moko côté boyi mibale donc moyen te tozali kaka entouré ya barégion oyo kutu ezalaka mwa moke me tala ndenge ekumi iye kaka monene na 3 ans oyo liboso ezalaka mwa moke. Merci beaucoup, papa. Tu so ok. Merci beaucoup. Toujours continuer. Boyebi ke bien boyekinde bandeko balobi. Koto problème su ya mai eza pasi. Courant ezate. Ba câble malgré tout mona ba singele ki ba câble ki mena ba singa oyo courant eyaka na ngote lotilique eyaka te tikala ba échantillon. De ba fil conducteur oyo et comment on lokola ba échantillon ya pamba. Vraiment et ça la passe. Bandeko baza koto ba subir conséquences ya érosion, ba subir ba conséquences ya courant, conséquences ya mai. Koto so ba teli bango ata mai ya régie des eaux et ko sunga bango makasi. Atanzele ezate moins mai o ezali bomo ya mutu. Mai o ezali vie ya mutu et ça la bango bien courant éclairage libulo eza meso éclairage eza ebike na koki ko tcha likolo awa na koki ko zonga awa mbote papa. Mbote papa. Et papa kombo na ngai papa Nicolas, Bukatuka Nicolas. Nga papa Nicolas omoni ngai boye donc naza mutu na umeli awa. Dai na koli na ngaliema. OK. Nga naza penda mwana ngaliema na koko loba banda na koli bo mwana na ngai na ibi premier bourgmestre ngaliema. O Mundela Tika. Kombo na nani? Kombo na ye Paulus Kabongo. Voilà premier bourgmestre ngaliema Paulus Kabongo. Premier bourgmestre na biso ya batu mwindo. Na umeli na ngaliema na bingalema bien. Awa pe banda na komi na kinkusawa. Na mona na bourgmestre awa te. Na kulika ke bourgmestre moko ayebi awa azate. Alors que ba conséquences nyonso tozo awa. Donc toboti bana awa bakoli bana pe baboti lisusu. Mais souffrance oyo tozo lelo awa. Mutu moko azo aider biso azate. Tala na lokola terrasse o salami ndenge bandi tozo tala yango. Neti balabala oyo moni oyo. Ezo ke de côté ya catholique nde mutu tozo tia mutema po te afongola école. Tozo ape gratuité ya enseignement. Po awa gratuité zate. De gratuité zate école ezate bocha mutema na catholique. Bon, tozo tia mutema na catholique pote ye akusala biso école pour que bana babanda ko to fele. Bongo ye catholique balabala lokola ezo kende boy. Ezo kende tina catholique wana. Pe tozo bunda pona kutonga église wana de école wana ya catholique. Biso moko tozo sala makasi wana. Tellement nga penza mutu ya cadre église catholique kuna. Donc tozo bunda biso moko tozo banga soki religion yo ike kuna eko bomba lisusu misala ya catholique. Et na kopesa tout d'abord mbote na ye sango mokonzi na biso perdona bilo. A sensibiliser même batu ya ba église ebele. Pote to meka kosunga misala oyo mais ata mutu moko a répondre kate. Ye mutu moko abundi tete même kuna na likolo asala ka musala sango wana. C'est un jeune garçon donc il a ça la misala. Alors les lois tout le bas wa région est commis partout na boadiao. Solution penza pour l'état ça c'est bien. Il faut atala asa le biso terrasse moko yuta na kwenti kwe e kitati na nani na mayo ya lukunga. Papa kwenti kwe za wapi? Bon soko otiki ipen. De kwenti kwe banda ipen. Okoti wana umona isika yango kwenti kwe ikomona na donc banda wana so basali terrasse ya munene ndenge basala na quartier Congo. O monique vraiment solution est monani. De yo papa na plan na yo ezali so basali terrasse munene banda ipen ti eleka wekiti na lukunga wana banda na kwenti kwena ipeni wana ne solution ekozaki eko sauver koto. Bon tolobi bongo parce que omoni ba mai nyonso utaka na noiriti na likolo wana e yaka nde awa yango ezo bomba biso awa etoko lo bateke région ezali ya nini ezali ya kubima yango moko te ezali mayo bango batindila ka biso mai wana utaka likolo e yaka ti awa yango nde ezo bomba biso awa totelemi awa soko tali kaka awa te na sima na ngai awa ozomona tokende pe omona ndenge yango ezali. Tokokende mbala moko tokoma tomona. Tokei mbala moko po omona. Tokokende. Bandeko tokopusa tomona pe érosion oyo ezali. Boss Yannick Malonda mana boss live. Boyoki. Balobi koto école ezate. Bana koto bazo bénéficier na gratuité te. De koto bazo bénéficier na gratuité te. Bana koto ko na kotanga bien bazo bimati na ipen.
oyo eza difficile, faut transport na bambula nzela ya kokoso na érosion. En tout cas bandeko oyo ya bonne foi, bandeko bana volonté, bandeko pe ya gouvernement so bokoki kosala koto oyo bokoki kotia ata mwa eloko moko boye école, eloko te mais école. Est-ce nga bana na biso bandeko na biso baleki na biso ya koto oyo. Awa tozokende na deuxième érosion. Po ezebele mais tozokende na deuxième érosion. Papa Nicolas Aobi érosion au pays sous ezo déranger makasi. Po yaza parmi pe ba doyen ya koto yo. Azoeba neni ya évolution érosion ndenge ebanda. De koto alobi catholique nde bundaka mwa mukier mo baluka ba bongisa mais au secours ezalaka te. Catholique nde ba bundanaka mais au secours ezalaka te. Nzela pasi érosion ezo déranger ba école eza nga souci ngeza no pona ba école pona bana. Voilà. Ah to komi na moins déjà to komi awa. Mbote maman. Voilà, ah na moins to komi na deuxième oh là là, oh là là. Voilà, to komi na deuxième érosion. Siko to komi. Omoni ndenge sali ya. Ah ndele pangu na ngai sika to sali. Ah lupango ya papa Nicolas. Donc ndenge to sali boy. Oyo ekeboy. Oyo pe ekeboy. Papa Nicolas. Donc oyo eza érosion musu eza o koto to wuti kuna te. O to wuti kuna mususu o pe koto mususu. Oui, wana mususu oyo pe mususu. Tozaki enclavé awa ngai nde nasalaki effort po tosala nzela omoni bato ndenge bazoleka wana. Nzela nde bato baoleka. Ngai nde nasalaki po te nzela wana esalama po te tozalaki lisu na nzela te. Donc ndenge tozali boye mabele oyo ezobukana dans les vidéos komona boye pou. Même bana na biso tobangaka mingi peut-être mwana kokunda maboye. Boluki ye pe bomoni yete. Donc ndenge omoni boye basaki ekeya ya kosakana te. Ezo kokita na se. Babambo oyo ndenge bomoni babambo ya kolona. Toloni ekei, toloni ekei. Kaka ndenge to souffrir awa. De awa bozala nde beaucoup plus na posa pe ya basaki po quand même bochake kalaka. Bon, basaki nete bo bazako balingi ko songa biso na basaki par exemple, basaki oyo minene. Oyo mikei oyo nazo mona wana. Ekendaka nango, ekendaka. De basaki oyo minene wande ko tiko. Oyo za ya minene penza wana soki botoju yango peut-être ko songa biso pona misala. Tozape na courante, tozape na maite, singo omoni oyo zo mono yangai moko. De papa Nicolas, singa oyo yo moko bundani ochema est-ce que courant we yaka? Yaka te neti lelo eza mokolo ya courant. Ezali te. Par semaine yaka ba combien de fois? Bon, tango mususu bala moko. Tango mususu pe yete semaine mobimba. De par semaine 7 jours bala moko mususu pe ko yate. Ko yate. Donc singa pa mamko mususu bato esene ba yaka na lobana bangabi papa. Soki bolingi bolongola singa na ngai bolinga courant na binu na mona kango te. Na ke ulakisa bango botala frigo. Esala kana ngute. Bo usikoti na ya nini ya courant. Donc tozali na pasi awa tozala bato bakolandila biso bazate ba député bayaka na bango awa mais malheureusement bato na biso balingi aide député aye sombile biso masanga sombile biso boyina boy. Donc il fallait baloba na bango ke bosali la biso ta mwa musala oyo parce que bato wana bazali tango kena kuna na bureau akolia mbongo na ye akoyeba biso lisute lokola to juillet il faut asali la biso mwa musala akokosala ta pont. Ouais. Bato baleka mais bango balingi kaka masanga boye. Papa Nico bimsi idée bien ko sala ta pont. Est-ce que pont ningo mona ay ko ça possible ya ko sala ngo? Bon, bato ya mbongo net par exemple ya bazali na confiance. Ako sala biso pont net ya awa na awa. Na se. Ako sala pe na mayo yo ezali awa. Bato ya sanga mama bakokata facilement. Boy pe bazana ngambo bakokata awa pe facilement. Même miso moko ko longwa awa OK kuna facilement ko traverser. Mais sikoyo bango basala kate bako ya ko kosa biso na masanga na makayabo na biloko ya pambala soki pona ngai ngana ko zo biloko wana te isa na sens te. Mais pour le courant est-ce que bo sala d'aba démarche on a niveau ya snebo ça bon que courant et ya kate bo na problème bo sala d'aba démarche bureau ya snel ko to eza musika direction bon ton ndenge. Bon bureau ya snel les ani peine to sala démarche avant ko ça singa il faut sala démarche pas na bango ba yaka après to lakisaka bango ke tala yo moko les journées ya courant banda tongo ti pokwa courant eza monenité boko sala une semaine courant yaka nango te tina moko omoni basinga eza nango na tina moko te courant eza te. Donc awa po bato basalisa biso il faut bato moko ya confiance oyo bazali na bayebi neti nga naza mutu ya droit de l'homme awa eza te. Ah papa yo za pe mutu ya droit de l'homme. Oui droit naza mutu ya droit de l'homme mais bato ya biso bazo souffrir toujours mona l'état akipaka biso te bakonzi nyonso bayaka awa na yebi te nano mona mkonzi moko ya awa te aye kotala biso awa to burkumesa to nini ela kote de abuza abandonné na propre sort na bino toza abandonné totalement mutu moko mkonzi moko te ayaka kotala biso awa kaka na ba vote nde ko mona
bakandidat bakoya ebele awa mais na mbala oyo toyebi te bakoya nzela nini banzela yango kufi bakoya nzela nini toyebi te. Papa oza mutu a droit de l'homme eza pe makambo moko ya masege eza pe loko mo ya motu est-ce que koto ndenge ozomona ba respect à droit de l'homme ngo ezali na ba érosion est-ce que insécurité ezate menace ezate ba kuluna miyibi ezate côté ya ba insécurité awa bato ba neti ba kuluna ba sakanaka te soko meki ba bomio parce que si na mona déjà quelques personnes oh basala moi jewana baboma bango donc awa babangaka ebele ta misato bakufi pona bameka kosala ba manyanga ya babuma to basala babumi bango alors bameka kate awa toza bien pona sécurité toza bien mais loko ezotungisa biso kaka mabulu oyo kaka courant na mai biloko misato wana nde ezotungisa biso mais soki leta aza mutu ya confiance asalela biso kaka ata terase ya pamba euta na kweti kwe te mai ekoya lisusu awa te wana biso moko tokolite mpona kokangisa mabulu parce que terese wana mai wana oyo kutaka kuna likolo maye ya awa lisusu ezate awa eloko ebomi biso kaka mai oyo batindilaka biso depo bakaniveau ezate terasa malonge ezate koki kokomema mai ti na lukunga terase moko ezate neti par exemple na pesa exemple tozasu na wenji na biso awa wenji wana pe esumbaka mai ebele me mai wana ekendaka ekosangana na oyo ekutaka na bwade yango ezosala biso boyi. En tout cas, tokende pe tokoma tina wenze wana, tokende pe kozwa na wenze wana totala ndenge position yango ezali, ndenge eza ya kovanda. Mais papa ya kobakisa lisusu na kati yango ezali. Bon, ya kobakisa leta lokola mazo mona boy. Azwa ngwa en sérieux makambo oyo. Soka en sérieux te, moko musa ko kundula bato awa. Po bango bazaka tango conséquence ye ba ye. Mais tango tozoko loba bazoko bakoya te. Moko musa ko kundula bato awa na ba terase oyo zomona. Ya mibale na pesi mboti na sango parce que akoba misala marqué azangi mbongo bato bya kusunga ye bazate soki bato bakusunga ye bapesa ye mbongo sango wana za sango ya confiance bapesa ye kombongo akosala misala sango wana soki azwi mbongo akosala misala komba sango ngo nani perdona biolo bilo perdona bilo de yeso azwi mbongo misala esa akosala penza akosala azana confiance ya kusala misala sango to luka epe to mona to ebite so to mona na ngonga o mais to luka epe to sola na mais kasi papa comme yo obipoza muta droit de l'homme so ba imba mona yo bazwa yo bakozo ndenge nini bon ngai so ba lingi bazwa nga même na paroisse ya catholique soko batuni Papa Nicolas paroisse ni ya catholique Saint-Tite Saint-Tite alors ba numéro ya téléphone nazana ngote nazana ngote alors na soki kotuna ata na quartier soki batuni Papa Nicolas bakolakisa sika nazali. Okay, merci. Naza mutu ya kalawa, batu bayebi ngai partout awa. Yo obi yo ne mutu nzela wana omeki leba erose sami omeki ko sala mwanzi po faciliter batu. Oui, tozaki enclavé penza totalement nzele zate. Donc mutu lokola azali wana zo kubanga akubimela wapi. Nengo sa ona ba propre fond na ba fort na yo moko. Bon, na salaki boye na ti mbongo na ba petit nga ba petit mbongo nga na ti yango botambola na chaque ndako. Monto na monto atia moi quelque chose to banda misala ezaki un certain samedi nde to bandaki misala na minute nazo mona ke mba moto ezoleka eloko ezozanga koleka kaka ba voiture peut-être to koko bongisa lisusu to dresser yango ba voiture pe banda koleka merci vraiment Papa Nicolas to ebite so ya kobakisa za lisusu ya kobakisa leta yokile biso mawa mbongo bobomba na banda ko esala ka misala nini après tango kufia sika komema mbongo wana mbongo ezali ya kusalila misala ya mukili oyo nzambi patinda biso to bongisa mukili oyo mbongo wana ezali pona ko bongisa mukili. Merci beaucoup papa okoki te okoki ko luba po soulever loko moko pona ngai papa Adamo ilo na ko luba kaka kolanda na makanisi ya Papa Nicolas ndenga lobi parce tozana likanisi moko a partir ya Rema Kaku canal kaka ya mai leta so asali canal ya mai ememi mai ti na mai ya lukunga koto na se esili pour force nous sama ezo kita kota kuna yango neza ko détruire koto na se une fois que l'état canalisé si tu ne langa au sur l'état du charge on a ko canaliser kaka mai en tout cas akoka susu ko lela penza te na qualité pe na dimension o ezali na minute o l'état zo kaka a partir ya Rema Kaku a canaliser mai tina lukunga
koto mai kokita sute bato koto bakovanda kimia ata mbulu esalami une fois mai bakanalize yango kuna matiti pe koyiko bota bota nango to mona pe bisika mususu ba érosion esalama matiti pe boti pe e boti zamba pe kundami nango bato bafandi pe kimia mais du fait que mai zo continuer kokitaka ndelo ke zo tungisa batu yangwana donc l'état doit charge à partir à Remaka kuna direction ya Boadi avenue Boadi parce que Boadi otozo ba Boadi c'est une grande avenue entre à l'endroit vers kita c'est ça l'avenue Boadi nde basinomaki quartier yo Boadi à partir de cette avenue là l'état a canalisé mai papa tina rivière Lukunga et sili batu koto ase ba kovanda kimia mai ozo tayi pene ba venir Lutondo ba venir musu eza likolo kola ipendenge kitakezwaka mingi direction Boadi po ekitati pa bo e ya ko détruire donc à partir de cette avenue là ce qui l'état canalisé mai wana tina mai ya Lukunga mai ko ya sukoto te po etungisa batu donc c'est longa na kobax. OK, merci papa mais na kozonga muke moi simale papa lobaki lisolo ya le premier bourgmestre noir o ba mindele batikela biso ya ngalema na moni o soulevaki liboko bon nakolo ba muke po na vie wana moi une minute kaka c'est l'un de mes cousins parce que akobenga ki papa na ngai noko oko rappelle biso kombo na Paulusi Kabongo. OK. Kombo na Paulusi premier bourgmestre ya commune ya ngalema oyo tozol baleno ba Boadi ba ma campagne ba ni pa vandeki pe na ma campagne malgré nzamba zo ki déjà molimo na ye aza sous invité donc c'est l'un de mes cousins parce que akobenga papa na ngai noko. Donc c'est ça, il a baksa na mokuse. OK. Donc ce qui est ngaza peut-être Boadi ngeza a sauvé. Bon, peut-être alga ko zana souci nango makasi parce que bourgmestre ya kati ya commune azaka na souci mingi ya commune yalo ko la papa na kati ya ndako azaka mingi na souci ya ndako na etanga moni sike zo tanga to le toboki ya ko luka kola ko luka ninga basala ka de façon que abamba po déranger pongi na ETP pongi ya banate. Donc ce qui azala ki envie peut-être ko za malamu lisusu. Mais oh ya lelo intervention ya kate ya intervention bourgmestre azolanda bilili o tamu supe na télévision azomona abeta pe ata tour ape komona député oazana posa ba voix tozela yawa aya ba voix eza ebele mais aya kaka asunga population ya Boadi Masisi pona likambo tozobela awa érosion likanisi ezali ya ko canaliser mai canal ya mai ata canaliser ba érosion otemena niveau kaka ya direction wana ya maka kusoka memi canal ti na rivière Lukunga pa bona se batikali kimia asal déjà un plus o ya munene o ko pesa batu courage pe ba pesa e ba voix batu baza ebele awa. En tout cas, merci. Député nous sommes aussi abeta ki tour awa. Ya parti politique nyonso bayaki natangi kombote. Bayaki déjà awa ebele ko beta ba tour ko sangisa batu ko sangisa var même na ba pasteur. Bazo ko utiliser ba religieux mais souci na biso ezali ba pasteur wana ba yebisa bango malamu ke souci na biso ezali nini ko kabola $20 $10 $100 ezo représenter absolument parce que no pesa ngole no sauter ba sala eloko ko sepilisa population nyonso ya Boadi azala pasteur teme asepela na ye pemba la sima ko tika la souvenir soki azongeli biso to za toujours reconnaissant ya ko baksa ba voix ko baksa mandat parce que biso ni to pesa ka mandat biso population donc c'est cela on a ko baksa. Merci beaucoup papa Damo lobi mukemi lobi bele makasi na monda o na kati na yo mutema ndenge toza bato mutema vraiment ndenge ezosuka par rapport à la réalité o tozo vivre. Merci beaucoup papa avato matal surtout kende côté érosion na bité papa soza na moi liloba pe koloba koto papa nga liloba mingi te bomoni nga na utongulu mana kola likaku mais ba papa nanga bango ye toza na bango awo bato baboti biso tala lelo mbula to komi na biso oyo papa baboti biso mais papa baboti biso to komi na bana mais bana ngone basakanaka un jour mwana ye pa na ngai oyeninga camarade aya ko tala sika na vandi libulu yo camarade bokena camarade na yo bokeswana awasala nini akofinga yote uzane loko kote umemainga kuna ipana bino za libulu gena à part ça naza so na parole moko te na kokoloba mais parole nanga ya suka bobonsele biso place tozala bien tellement tobota totangisa bana mais bana moma obatanga te bakende musika lobi na lobi kuna na yebite pona nga na faveur na ngai na mema mwana na Gombe anezo ya aketanga na Gombe pona ape na connaissance na ngai OK patanga ta kuna na tsai kuna e pa mutu na nga na zana ye atanga tellement koto école les athées mai souffrance parfois na mdindo te totele ngana bona na sokolite mais na uti musala na mibwa keni mama yavana endako abo bana basokoli be basokolite kura ezate tokozanga TVT donc nyonso wana négatif bomoni nga na utonguluma tinde nazo awa à part ça wana papa naza suli loba koloba te mais boyo kele biso ka mawa bobongisele biso misala nyonso tozalaki kimia na suki nanga wana.
En tout cas, merci beaucoup papa. Tout c'est peli. Awa bandeko to ana lupango ya papa Nicolas. Ato lupango papa Nicolas. Papa Nicolas uti koloba lobi aza mutu ya droit de l'homme. Alobi peli sus kenzela wana to kepe to mona nzela on pena bia ye mutu la erojo kati banzela ye mutameki mo ko fabriquer banzela. To yoki kolela ya bandeko nyos ndenge balobi. Mai pasi. Courant o basinga ba câble to mona o eza simple échantillon. Par semaine ko yambala mo comme si pe ko yati. Na 21e siècle to zalelo. Ndeko o ba beti mbela bandeko mitema malamba ko sunga bango batela bangata mo ba pont ba meka osape terrasse caniveau munene ko wita banda yupen tiye ko kitabwe ko leko kita tina lukunga eza rivière za boina se ba biza 5 km ya awa prochainement to ça l'effort to koma tikuna ba bi bandeko de ba député o azana posa voix ya ba voix o aza posa leka o somba confiance à koto bozana bonkaka même moral bozana bonka même moral nde bo tokoki ko réussir awa. En tout cas, merci beaucoup. Tozo continuer kaka. Merci beaucoup. Bela papa ba forage batia so ba forage ebele na quartier. Mai pasi. Fa batia so ba forage mai pasi tozo kemba. Exacte, kwa malongo exacte. Batina so batia so courant. Na banzela. Tana posa banzela. Dès que awa maya régie des ate bo aneku bo réclamer ta ba maya forage apamba. Ba forage fallait ça partout biso batia so forage mususu na courant malamu ezate to futa mbonga pamba courant malamu ezate forage ngo botoka ya ofele to bofutaka to toka ya mbongo 200 francs bidon 200 francs ya 25 musika pe eza musika pe botoka ngo par bidon 25 litres 200 francs bidon mo ya 25 200 francs to lembi forage ngo côté bokenda koteka na eza musika distance penza na bangomba oyo nelanga ikauka te nelanga toko kemba penza ba source ebele penza maya ko welela merci beaucoup soki likamuso bakisezali to senka batia biso ba forage na courant ebonga courant to sana courant mbonga pa ba lia biso ba bongisa biso courant na mai batia biso ba forage ebele na quartier. Merci beaucoup. Merci maman. Tout le monde a kombo nani? Kombo na maman Maseo Zizel. Awa bozomona ezel. Maman Maseo Zizel. Oyo ozomona evelme legela ki biso awa ezala ki penza kufa sanza mbembele na zate na bana 7. Awa bomoni oyo place na telemi ezali salon to bana ko vanda. Awa eza chambre bana. Ande peneza ndaku nayo. Ndaku na ngai. Abozomona na seniors eza plan ezaki nango plan koto ndo bozomona ba njete ezaki ba pondu biloko nyonso menga na pondu ezaki kuna a place hôtel salon chambre ezaki kuna to lala na butumbula webo maki bato to lala to koma ba 1 heure nazomona ndeti sikoyo kuna pa ba vaser bazoganga na surtout kana butuna la mukaboye nazotala sikoyo ndaku nyonso déjà c'est ekendeki esalaki panti boye na gangi na butu awa e pasukaka esali da mindelo chambre bana na koti na chambre bana na tali déjà nyonso esali mindelo katani fondation ndako esali boye na bele linga na lobito kufi na bana ba voisin aza soda FARDC ala mukana butu papa Pierre to ya babandi ko benda biso lokola banyama babandi ko benda biso to babandi ko benda biso ko bima tozo bima na bana nanda kuna biloko nyonso tu ekena nena za boye bilamba ko late zaki ko senga na koma ika lokola monso seka na tikala kaka boye a lupango ezande lupango na biso me mabele to tikana mabele te mutu moko awuti na ngaliema lupango wana place na vane na bana nga wana to beti aya yokeli biso ma walobi wa yebo kene place msozate anga place bo vandi ya mutu ma awuti na ngaliema pesi ayoke no ma alobi bo vana de awa bokuma de ki vi bo perdre lupango bilambe kenda de bilamba batunde ya mawa bazokabela kabelanga na bane ko sala musala ndako na place musala ndako kabelanga ba bilamba na zolata mais c'est que vie na biso e komaki compliqué pende compliqué biso tine bomoni tine na aloba boye tine bato bana zoloba na bana ko loba teto loba to lema en tout cas to moni ke bino nde boye ko sunga biso pour première fois ye total yango na TV totali na TV na moni penda ba mikonza malamu toza na sosi eza nini ba mikonza malamu ya batela biso terrasse o ya mawa o ba kozana posa ba voter bango quartier ne biso zozo senga bato ba kozana mutema malamu o bazaki ba bongisi biso nzela batela biso mai kesu ba lobike ba voter bango ba voeze bele ba ya o ba mikonzo baza malamu ba ya ko voter biso et to voter bango ba bongisi biso kaka nzela mai courant ba mai courant
na banzela na biso soki ebongi en tout cas biso tokozala bango na desite tokosunga bango makasi na po baleka na élection mama siko place ozovanda kuna ozofutela to ovandi noko place ozokengela nazovanda apesa biso 6 mois tovanda kaka toluka solution soki tozwi solution bongo tosala todeplace mpe nazomona mpe makoki yango ya kolukela solution eza te apesi bino 6 mois vanda boluka solution est ce que dande ngo mo 6 mois ngo ekoki to lingi ekoka 6 mois lingi ekoko mais siko nazomona ndenge ya kobima na bana te naza na bana 6 na mobali mais seke bakoki mpenza ezaki na luka ta poso ya mbongo garanti nakende koluka ndako nazomona te po déjà tokomi deja toza na 4 ma totika na 2 mois siko mbongo ngona kozwa nakende kovanisa milima bana ekowuta wapi tozalaki na pasteur awa papa Ben aza docteur ye pa alingaka kufa na bana alingaka kufa na bana nzamba mukolo ndako oyo bakili aza docteur aza pasteur mbula ezobeta na inere ya aza na kati église babelela bana babelela babenga mwasi na benga baya babima kobimisa ndako wana ozomona batoli ndako batongi yango kala te ape bavoisin nzambe kaka moto abatelaki bango ndako wana bozomona ezalaki ndako ya monene baye balongoli batoli bakeiseke bandako ekeye papa ndenge naza boye naza na susi to bokende ti place libulu ewuta kuna na se bamikonzi ya malamu bakotala biso balandela biso solution ke to banda libulu ebanda batonga ata terasa monene ata banini oyo basala bazalaki na bango te libulu ebanda na se kuna batia bakali oyo bakoki kotiama esimbi te ti ndenge omoni ememi biso lelo awa tokomi kotala na via lelo ozwaki deya mwa kitende no ya lupango lelo okoma dérange na bana na kokende wapi na bana seke nazomona te bamikonzi basunga biso kaka basunga biso mama okoki kopesa numero na yo ya telefone po yo lobi ndenge oza boye moto ayokelaki omawa ndako ebukanaki okomi luka te moto nde ayokeli omawa ti pendant 6 mois se préparé etikali 2 mois mais position nano eza te ozwi na mbongo ya garanti te bilamba ekende de ozomona te okobanda nini osuka nde oza na numero ya telefone en tout cas telefone ebebaki ata ya papa mpe eza te eza te mais so bangi bazwa yo bakomona na adresse zele papa nazwa zele nazwa ya mwana siko so bangi bazwa yo bakozwa o ndenge nini toza ana ngalema toza na ngalema na delape 85 numéro 85 na ngalema na bwadi na ngalema na komi na ngalema na bwadi masisi avenue za delape na biso oyo yango mone memaki ti kuna na suka memaki biso ti na suka po avenue ezalaki soki moto awuti pene akoleka na mbala moko ti bana na ye pene ti ake na pompage ake mbala moko Don Bosco nzela ezalaki pena mutuka ezoleka bandako omoni batongi awa nsima ezoya ezokitela emso are apalanga soki ekoleka elekani ti kuna na se ekekitela kuna me tala lelo nde tokomi na vie ya boye lelo tokomi na vie ya mabe papa vie ebebi seke ekomi kaka pasi olali olamuki ozoraisonne ozokoma kolota eske simo elingi ekoka na kokende wapi na bana na kosuka wapi tinde tokomi na vie ya boye papa na ngai nzambe abatelaki biso wana nzambe atusha ata mokonzi moko aya kosunga nga na libota oyo nga naza na bango merci mama nzambe akosala biso bayimbi bazwa yo na delape na quartier bwadi na commune ya Ngalema place tozali awa okoma locataire bilamba ekei ndako ebukani locataire moto apesi ovanda no 6 mois se préparé mais après etikali 2 mois abi après aoluka moyen na yo okende oyo ezosala pasi mais au moins soki bacontacteur adresse est compliqué bakozwa ata biso to papa Richard bakoyeba ndeni mpo bacontact papa Richard azali notable ya quartier en tout cas soki place est compliqué bakoki kozwa papa Richard ti ndenge azoya boye azoyoka souci azoyoka susi mpo na biso mpo soki azalaki ayokaki susi mpo na biso talingaka alonga mosika te kuna aya kotoyo aya kotala biso bandeko nde toza kota antuka aza na susi makasi me bino mpe bakonzi ti na ye papa azoya boye antuka bozala na susi na ye aya biso mpe biso tokosepela papa Richard ntango tomoni ke boyi bino bamikonzi nzambe asimbi bino mitema bosungi ye antuka biso mpe na nsima wana tokosunga papa Richard antuka tokozala na bolingo makasi tokotambwisa bisika ebele oyo ezaki ewi place eza boye tomemi ye papa Richard tokende oke kotala kuna okesunga lisusu bandeko mosusu bazolela na kati ya pasi nzambe asimba mitema bakonzi mpenza vraiment antuka naza déranger na bana nazoyeba te nakokende wapi na bana oyo nzambe apesi nga baza 6 seke tokoma kaka boye bana bakomi kolata bilamba ya kosenga ndako ekenda biloko nyonso bakiti seke natikelaki vide ni kope ni lutu merci beaucoup vraiment bandeko oyoki tozokontinue toomata likolo bandeko oyoki bandeko ya mitema malambo oyoki mama ndenge alobi boss live boss Roni Malundama boyoki mbela boss Yannick toyebi ke nzambe osala kaka nzambe akosunga mpona kolela ya mama atikali na 2 mois aomona ata kobanda ndenge nini akosuka ndenge nini merci vraiment tokontinue toomata likolo boye tokontinue masolo na biso mpe lisolo ya érosion na biso mpe tolobela courant na difficulté ya mai merci tomata likolo merci awa toza na nzela oyo papa Nicolas lobaki a créé l'air érosion esalami
ezalaki da catastrophe banzela kolekeza esu te nde tobai toza na île érosion ya liboso towuti kuna oyo ya mibale. Alors awa le nzela moya kolekeza esu te papa Nicolas na mwa courage na ye mwa mayele nzambe apesa ye yango nde amekaki kocreye nzela oyo mpo efacilite ata bandeko bameka koleka boye. Bona ndenge balobi abi bamoto ekoma ofofile koleka me mituka nde ezala problème ekoka koleka te. En tout cas mo secours oyo azolela ya basaki ya mwa basaki ya minene mpe mwa bongisa mike mike mpo esunga bayeba koagrandir nzela mpe bayeba solution ni bakoki kotrouve kotia baterase bakaniveau minene mpe kotia kolanse ata mwa bapont ya mabende eza babwaki ta mwa likolo permettre mouvement ya bato. De oyo nzela créaki yango nde ekomi kofacilite mwa nzela passage mpona bandeko. En tout cas longoni ya mingi na papa Nicolas na mayele oyo asali na bwania oyo aza nango na mwa courage mpe intelligence oyo nzambe apesi ya komeka kocreye nzela oyo nzela acreye yango efacilite bato mpo bameka mwa koleka boye. Tozocontinue tomata likolo tocontinue kaka badécouverte na biso par rapport ya érosion mpe eloko oyo ezodérange quartier na biso ya Bois du Masisi. Format tomata mais tolakisa juste nzela oyo papa Nicolas ameki kocreye na intelligence na ye na effort na ye na mayele mpo afacilite bato lieke baza na kati ya mabulu kokita komato eza difficile ameka mwa bato bameka mwa kotambola kozwa eloko moko awa. Merci beaucoup. Merci awa tokomi na avenue de la Paix oyo towuti na se kuna bomona ye place croisement ezalaki place mbama ya mbule bawuti ezalaki croisement ya deux avenues balobaki avenue Tolukunga na avenue de la Paix parce que toza nde na avenue de la Paix place oyo mpena mai lere bande owita likolo ndenge bande kokita. Merci tozwa bon papa Richard tomoni mwa basaki seke mwa lit awa bande bamekaka kolite mwa ndambo ya papa Richard namoni mwa basaki seke mwa basalongo esalamaka bolitaka nanu. Vraiment merci mingi mpona maloba nazo se présenter ici pour la deuxième fois. Nabingami na kombo ya Richard Manyanga naza notable na quartier Masisi Bwadi. Tozali awa quartier yango ikambami na localité Justin Bweya nde tozali awa. Mwa misala oyo bozomona oyo eza misala tobundi makasi kobunda na biso tozobunda ntango mbula ezoya ezomema lisu basak nyonso c'est-à-dire tozosala misala ezosimba te mai ezouta likolo kuna erekoya ye kodérange aboye mai mpenza eza te mai eza mpenza te ke tokoki tomisa sortir ndenge nini te nde yango wana tozokosenga pourvu ke bokoka kosunga biso na oyo eza awa na kati ya nini na kati ya quartier na biso oyo tozomona na ndenge bandako ya kitoko boye ezobeba penza pasi mwa ete. Mais papa namoni courant basinga courant ba câble wana courant c'est que moi côté moi ça va. Papa pardon. Oyo eza ba étiquette. Na oloba eza nde ba étiquette apa. Ba échantillon. Ba échantillon. Courant ezalaka na yango te. Courant ezalaka te mais bato ya courant ya SNEL bazalaka obligé ya koya na ba fin du mois koya kotika ba facture na bango. Courant ezalaka te mais facture eyaka. Facture eyaka. Ba combien? Awa ekoma ondire soki ya ndenge nini na comprendre te oyoka kaka bazwa ko exige pesa 5000 pesa 10000 c'est-à-dire eza ya forfaitaire moto na moto azosenga na ndenge na ye c'est-à-dire chaque ndako eza na ndenge na yango. Mais au moins bosala ba démarche te ya komona SNEL régie des eaux pour problème pe mai ezali po bameka kosunga bino nzela eza pasi mais courant na mai ezala bien po na yoka kuna ba mama balobi basala bango ba forage koto forage bokende musika makasi. Vraiment yango nde tobenga bato ya SNEL topesa ba makanisi wana nyonso bakwa ko trouver solution normale te bako penza ko trouver solution te même bango bato ya régie des eaux bazoloba nini non kuna nzela na bino eza mabe parce que batio ezalaka ti esuka na bwadi mais du fait que nzela ezobuka na ezobeba batio wana esusa nini ekatani moyema ile kaka lisu koto ezate régie esuka ka likolo kuna na kote ya nani ya coin juste wana régie des eaux ezamba ezoya mais koto moyen ya ezate pourquoi parce que banzela ebebisa batio nyonso nde yango wana mais siko mpona ke bazwa lisusu batio bakotisa lisusu batio il faut kaka nzela ebonga nde yango wana epozaka problème yake moyeba tozala na mai na quartier na biso eza te mais or mai ezali yake il faut tozwa mai mais moyen tozwa yango eza te pourquoi parce que banzela ebebi moyeba bakotisa batio wana eza te. En même temps pe lisusu mpona nzela na biso ba érosion na biso tokokaki kosolola na bato bayaki bapesaka devis sikoyo na devis bapesi wana il faut ke Tolukunga
na délapé il faut tozala na devis ya 10 000 dollars. Devis wana po bosala nini? Pona kosala net mwa terrasse na se pourvu ke mai ntango ezoya ekoka kokende kaka na terrasse oleya ke epanzanaka lisusu bongo mpona kobebisa lisusu be kobuka lisusu bandako. Nde yango wana tozobunda bapesaki mpe dele yake ifo na juin wa boye babanda misala lokola na ilanga babanda misala na ilanga mais ata eloko moko nano eza penza te tozobunda tozo makoki penza eza te misala pe eza te tokomi koluka nano okozwa nano mwa ndako mpona ovanda ubie koluka lisusu ndeni ya kosala nani érosion penza kobundisama makasi. Papa Richard olobi ingénieur bobe bonabi ingénieur maçon mais au moins obobengaki pour bomeba meka canaliser devis basala ki pesaki 10 000 dollars. Na 10 000 dollars pour ba meka sala no ba caniveau ya minene ba terrasse meka orienter mai ekitati na rivière olobeza 5 km ya Lukunga ekitati na rivière ya Lukunga kuna na se. Alors na 10 000 dollars basenga ki binoa ezobima na quartier awa na ba poche na bino moko ou bien bozana mutu moko oyo azana sima na peut-être ocha bino appui. Papa eloko oyo tolobaki déjà yango depuis kuna ke ba media ekitaka waka kokita toza ta na moto moko te oyo azosunga biso c'est-à-dire bakitaka bakanga ba photo bakangi ba image bakmemi ata moto moko te yake non masisi bozwa mwa mbongo yango wana ube gouvernement lukuta c'est-à-dire mbongo wana oyo tozoloba wana devis wana eza nde mbongo ke ezobima nde epa na biso moko bino moko bo contribuer biso moko nde tozo contribuer mokolo 100 francs mokolo 200 toleka na ba quartier na biso pona toko kozwa mwa mbongo wana ke tosala. C'est pourquoi na lobi ke mikolo penza na mbongo yango ezokoka te na dele bapesaki eza na juin wa mais sikoyo toza na makoki wana te. Pourquoi? Parce que bandako ndenge ebeba biso tozoluka nano ndenge nini ya kovanda ndenge nini mpe ya koliesa bana en même temps mpe lisusu ya koya kobongisa lisusu libulu nde yango tozokoma na retard mpo bambula soki ebandi lisusu pardon ba po misale salama fo na juin awa nde misala yango ebanda. Mais est-ce qu'on a obino mo bokangisi olobi difficulté za kolia ya bana classe bokompe ba locataire dès ki ba mapango ekei boza isuna ba possibilité te o da bokangisi ko za da bozu ba combien est-ce que bokomi dana mo monta moko boye oyo tokangisi wana ekomi même pas te ke ekoki banda misala puisque récemment tozalaki na réunion tant tokomi na réunion kuna po tosala évaluation wana bato nyonso ezaka milelo na milelo nde toyemi se retrouver kaka na mwa 1000 dollars moko na maboko pamba c'est eza même pas te ke ekoki bandela ta misala pete nde penza ezokoka penza te ade ezokoka te ezopesa possibilité te ya o bo banda ya misala parce misala ngole bo banda bozana posa ya nini na biloni bozana ngo posa na misala wana oyo tokobanda wana eza na tozana posa ya ciment il faut ba fabriquer ba bloc tozapeli suna posa ya banani ya ba barre de fer tozapeli suna posa ya bazelo pona kotonga nde yango wana penza biloko makasi penza tokozala nango et en même temps matériel pe neta ba pa wana nde tokozala peli suna yango posa ko ba biloko ba matériel il faut bino moko bosomba puis mususu ezate biso moko nde il faut tosomba yango puisque ba ye na devis basali biso devis biso nde tobengi bango ba ye na devis basali biso devis siko biso moko nde tokosomba na sima tobenga bango ke boya biloko bolobaki yango epona to banda misala bango pe bato bosasa yango gratuitement ou bien te wana ezala gratuité bango balobaki kaka bosala na devis après biso main d'œuvre na biso ekoya na sima c'est-à-dire toyebi te main d'œuvre na bango so bakosenga 20 000 dollars so bakosenga 15 000 toyebi te hormis devis mais main d'œuvre na bango pe ekozala na sima ekoya koya bakobana misala nde bakopesa pe nani mbongo ya montant ya main d'œuvre. Donc ya misala kunanu no bozi montant mo boete eza no passé mais ya main d'œuvre lisu na kati eza sous passé jusque là nanu kutu bokoksi montant te mais ya main d'œuvre eza na kati. Mais est-ce que botambola ndenge ezalaka na ba commune na ba wenze na ba église bomeka ta bon pe basata mo ba ntinchani po bomeka ko sauver koto vraiment papa na ngai eza na soki tokomi penza na niveau ya keto ya kotelema peut-être na libulo ya keto zoloba c'est-à-dire tobaye penza kobaye parce que eza na esika te oyo biso toboyi kokotisa mikanda na biso tokoti mikanda partout d'ailleurs tobani na quartier toke na quartier bureau du quartier tobimi kuna na ngomba kikusa tobimi toke na commune solution toujours ezomonana te solution ekomonana nanu c'est juste esika bokotisi mukanda soko omoni ke batindi bato ke boko etala nanu place wana mais bokozokotisa mukanda sans suite
batikala koya te ke baya kotala pe ke bato yango bazolela wapi baya kotala bayebi pe awa te. Et maintenant tokotia motema ndenge nini ke bato wana esika totikaki bakoya ko répondre biso. C'est solution ezate. Ata na moto moko te ke aya ko répondre vite. Même ba politicien ba yawa ba yepe kotala pe mabulu yango. Bazo ya kotala mabulu mais bazo koka tokoya kosunga. Bazo kendana mo libela. Baya kate. C'est biso toza na posa te yake oya na mwa 5000 na yo na mwa 10000 o pesa ngana lia lukuta. Vaut mieux olakisa nga ndenge nini balobaka ndobo ole yake oya kolakisa ngai ndenge nini bapesaka. Okopesa nga lelo na lie ebongo lobi. Vaut mieux olakisa ndeni bapeshaka. Nde yango wana eloko wana c'est-à-dire elembisi biso makasi na bango ba politicien. Toza na bango penza posa te. Soki oya za na posa yake azwa ba voix ba voter ye. Masisi o eza munene ke kobimisa même 2-3 députés. Nzela. Soki misala esalemi avant ba décembre wana. Nde tokozala pe na courage ya ko voter. To voter yo. Mais soki oye ko promettre biso ka pa tomoni misala te, ça ne sert pas. Ko tia même pas motema ke boina tana zoloba ezande na média ezoleka na ba chaîne. Bato pe bazo yoka ngai. Nazoloba etanke notable na kati ya Masisi. Moto ameka komikoza te kaya na ba 10000 na wana ya kopesa bato lukuta. Yaka to bongisa nzela. Yaka otikela biso ato bongisa nzela avant décembre. Mais soki oye na sima décembre, ozo sa musala na pamba mbongo pe ekokene pe pamba. Toza na posa te ya bambongo wana ke boina bote yaka trouver solution ya bato ne bazolela. Toza na posa ba érosion ici là, toza na posa ya mai ekota malam, toza na posa ya courant, toza na posa ya ba classe, toza na école ya gratuité te, toza na ninte pas. De awa ba besoin pene zebele, mais o eza primordial ezali courant, mai, école pour na bana et puis na nzela pour na ba érosion. Lokola awa ba terrain so mutumo ba bana na te école mais ba terrain eza nango place ba koki kozwa. Ba terrain ko mona ekozala nango. Soki kaka ke bazo ya ke ba banda école, e ou bien motazo luka ke na somba etandi moko bo na banda école, ba place ezali. Ba place eza nango ebele, ne fiske mbongo na yo kaka ndeko sala makambo na yo. Oui papa lobi. Ndenge opesi question wana tandi eza ebele oza na mbongo na yo batie ekoli bana bakomona na ebele po moyeba ke musika eza te babandoko ya chaque jour ti suka nyonso bana bazotanga kaka sava popona ni nzela na biso ekomi deja kitoko ata nzela te bongisi biso te mais obongisi ekoli na yo bana bazotanga. Mais pour na courant est-ce que ba démarche ya kosala facilité ekozala bomenge omona bandeko oyo ya SNEL na ya régie des eaux. Bon, en même temps ngai nande nazoloba boye toza na média bato musu bazoyoka biso. Esengeli courant mai nga na ko regretter mingi. Na regretter mingi pona nini parce que toza wa boye courant na mai ezande penza biloko moko ya liboso ya ke bato bakoba zala nango. Ende nazoloba pe wa boye nani toza même na ministre ya portefeuille oza wana mama Adel Kainda sala na sens ke sala suivi na bato na yo o bozo tinda na nani na bato ya SNEL na bato ya régie des eaux sala suivi kuna est-ce que bazo sala misala ndenge zo sengela ba sala suivi na ba quartier na bango courant ezate bazo kosa ke courant eza na ngote mai pe eza pe na ngote to uti ko président uti ko inaugurer ici no eza na ozona abo mai eza wa pa na biso te metoza na ngaliema ngoma kikusa balobaki mai ifo ya pe na ngoma kikusa metoza na ngoma kikusa mai ezate vraiment pona yango esengeli kaka bo insister makasi pona yango mai ekotela biso na courant quand to mi se sentir pe à l'aise toza pa na biso ndenge ni toko tozala mal à l'aise comme si que toza na mboka na biso. Mais na ba honorable nyonso ata moi ba intervention ya te ata moko te oya ke aza na intervention na ete soki to boya pe na député mo ya confiance boza na ye papa ba député bazawa boye mais eloko moko te bango bazosala wana penza nazoloba ngaza na mulangi ya pembe ngaza la vérité soki osali na lobi osali soko osali pete na kokosela yo te ke osala ki lukuta il faut kaka toloba vérité ke osala tozani na posa ke moto asala mais bazosala te bazaka kaka ndenge kaka ba promesse biso tokolia ba promesse te wa koya boko yamba ene esengo toyambaka ye oya koya ke aye toyambi tozani na posa ke toyamba ye
asala misala toza na posa ya te ke yaka babiere tomelaka to bapolo toza na posa te tricot toza na posa te chapeau toza na posa te nani mbongo na yo toza na posa te po ntango toliaka mikolo nyonso eza yo nde moto olesaka biso te mais awa sikoyo tokomi nous sommes bite na moyen financier ya kobongisa nzela oyo eza nde intérêt personnel te eza nde intérêt collectif ya bato nyonso sikoyo esengeli soki ayeke asaleli biso nzela asaleli biso nzela ekozala malamu mpona ete eza intérêt na biso mobimba esengo ya population ya Masisi tokoyamba ekuti mpe ye moko akondima mpe te ndenge tokoyamba ye c'est pourquoi nazosepela ndeke moto aya nzela oyo ndenge ezalaki bato bazoleka baleka lisusu même tolukunga puisque oyo soki ebongi nde tolukunga oyo ekobonga te sans tolukunga nyonso ifo nyonso mibale esala nini ebonga mpo ekende c'est-à-dire ntango bazobongisa nzela nasepeli ka mbala moko ke toza na biso oke mais soki babongisi te eza pasi nde omoni nalobi ke makambo bapromese wana epa na biso ekozala te mais soki d'ici avant décembre ke misala esalemi wana mpenza nana koloba te puisque tokosangana kaka parce que boye peut-être que boye na batemps ya misala tant tozalaka dimanche ake tozosala réunion na biso ya quartier te yo bato tovanda tokoma kosala kaka liboso ya roger po epesaka biso posa mpenza ke ndenge tokosisa makambo na biso. Merci beaucoup Papa Richard. Mais au coquille sous en tant que notable à quartier, n'invitez papa quand tu vas tozonga Papa Richard tozonga papa soit il loba suka. Te na liloba suka te parce que oh nyonso Papa Richard alobi yango pe nazana nozolanda. Liloba ya suka nde yango wana o papa zoloba o etikeli parfois koza suna liloba mususu ya suka pronte to silisi to tamboli bisika mutu na mutu ndako awuti. Merci beaucoup. Par ça wana mais tozaka na souci côté na biso ezala calme. Merci. Ouais Papa Richard, moi dernier mot, moi 2-3 derniers mots et puis on peut se sous contact na yo na ndeni bato bazwa pour na rappeler que vous êtes notable ya quartier. Ça va, merci journaliste. Ya liboso bamona nga ya suka, ya liboso nazopesa mbote na Justin Boya, oyo azokamba biso awa na localité na biso ya Masisi, na pesi ba mbote ebele, na pesi lisusu mbote na kire sango na biso mokonzi nani dona bilo yepe na pesi ba mbote puisque yepe azalaka na kati ya comité na biso ya ba notable ya Masisi na pesi pe longonya mingi bakoka koluka ndenge na trouver solution bango nde bato bazolite toujours trouver solution. Et puis il y a biso podcast hein, il y a biso moi liloba po ya biso podcast et puis na bokasi ya boss Roni Malunda mana boss Yannick. OK, na pesi pe lisusu mbote mingi penza na ya biso na pesi penza mbote mingi na ya biso podcast na pesi penza ba mbote belé na bino longonya na bino ndembo zoko tinda bato ke ba kitabo vraiment ba coup de chapeau na bino. Na pesi so mbote mingi na ba notable nyonso bakolanda ngai oya Bwadi Masisi na pesi bino mbote vraiment bomi se décourager te tokende liboso na misala na biso tokoki totika mboka na biso te tokoki totika pe bambongo tosi tosombaka mapango te vraiment tokende liboso na nani na misala na biso bomi décourager te et tokutana pe dimanche na nani na réunion na biso ndenge tozala na réunion na biso vraiment en tout cas na pesi bambote mingi na bino nyonso de mwa mona ngai ya suka ezalaki wana mais posa ezaka kabakokisa tosi tolobi numéro na ngai ya contact ezali 081 36 83 338 081 36 83 338 ngai nde Richard Manyanga notable na kati ya Masisi Bwadi. Merci beaucoup. Numéro 1 j'espère ezapena na réseaux sociaux WhatsApp et autres. Numéro wana nde kaka yango moko so na pesi yango naza na ba numéro nyonso mais so na pesi oyo c'est parce que eza na makambo na nyonso na kati eza na M-Pesa na kati eza na WhatsApp na kati eza pe na Facebook na kati na na nani na WhatsApp okomona kaka bakomi kaka Richard Manyanga eza ngai soko moni même ata na Facebook omoni kaka Richard Manyanga eza kaka ngai omona kaka photo na ngai ndenga wana eza moto mususu te à part ngai nazaka nga moko. En tout cas, merci beaucoup papa. Merci ngani nazopesa bino merci na ndenge bino bokomi aboye. Merci, courage ezambala liboso te, ezapeli sumbala sukate, tozala ensemble. En tout cas, merci beaucoup bandeko chers fidèles ya biso podcast au moins to kitaki awa na Bwadi Masisi to tamboli.
na ba érosion ba pesi point de vue problème ezo déranger population ya kotoyo eza mai courant et beaucoup plus érosion oyo ezo déranger et comme si koto nyonso mal à l'aise bandeko ba ebuki bandeko bandako bakomi ba locataire bakimi ba quartier ba telengani boki mama mususu kutalobi atikali na 2 mois mutapesa place au vendre ya 2 mois aluka ndenge ya kobandela mais azomona nta kobandela ndenge nini ya kosuka wapi bilambe ezate ba école bana pe ba déclarer ba déclarer ba école ezate bana fo ba bimati ipen pour ba transport moula taka seri bo monde ba érosion ba otamo école ezate ba classe pasi courant pasi mai pasi soki bandeko bazana ba possibilité ya koya na secours pona bandeko ya koto et kozala bien makasi en tout cas beauté ya biso podcast ezarande ya ngwana to luka vraiment ko kitana terrain to ba réalité o ezo leka na terrain érosion oboki ndenge balobi mais to kiti pena ti na se na mai te côté banda babi prochainement pour ça 5 km ya awa na mai na se prochainement nde to ko kita pena ti na malaire to yo zonga to kita ti na mai to yeba nini ezo e provoquer mai yango ezana nu munena ndenge nini et puis na wenze pe prochainement isu to komata to vana pe su na wenze place pe mai pene deviaka to vana pe su wana na wenze prochainement to kozonga lisusu pa mama maski to bosana te mama maski na ibandela lobaki ya yamba bato quelques familles au banda kuna bango ebukana bana place oketa yamba bango acha bango na église a déplacer ki abia ki oluka luka pona bato wana prochainement soto yesu to okene pe su na ndaku na ye to ta ndenge ni azo vivre na famille wana en tout cas lelo to suki wana to bosana te oza bona bokasi ya yemeye boss Roni Malundama boss live Roni Malundama et puis boss Yannick Malundama bangonde vraiment bazo sala bazo pesa ba idée ba tactique coordination za bango to kita poto lobela makambo eza na bande konyoso to pesi bino mbote na moni bongo Gedeon Selema kuna place ozali na partie ya Italie ba mbote place ozali Gedeon Selema na bosanité ingénieur Jansi Ikalulu ba mbote place ozali ngai nazaki bona sina na micro eza bongo serviteur na bino Guy Aloube na sima ya caméra ezalaki bongo ndeko Josué ye aza vraiment filma enda zaki na sima ya caméra otika malamu tokutani prochainement na ba édition na biso. Merci beaucoup. Matoye yoki miso emoni ninga kolobe zati oteme zate moi misale monani ninga kolobe zati uti musika essentiel to komi ninga kolobe zati ya kolobe zati ninga kolobe zati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bande disi to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo elekilaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwa ya sondima pepo nga nazwa bomo ya seko elekilaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpona ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni ninga kolobe zati oteme zate moi misale monani ninga kolobe zati uti musika essentiel to komi ninga kolobe zati ya kolobe zati ninga kolobe zati matoye yoki miso emoni ninga kolobe zati oteme zate moi misale monani ninga kolobe zati uti musika essentiel to komi ninga kolobe zati ya kolobe zati ninga kolobe zati